Voici notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Yo Boketi, Oloba qui vient. Oza Oloba bien. Ya Laurent Soboko. Olingi coalition FCC Cacho. Fayulu, oya l'air bozongaki. Yo, Mabunda, Uzitu, boya avion moko. Si boya avion moko, ozo posa batu ke o Félix a longanatil basinyaki na Kabila poto abokuye. Ozali moyibi ya bongo. Ah, on s'est seulement yayi. Yango ekangami na kingo. Kabila zonga wapi? Rwanda! Zonga wapi? Rwanda! Zongisa ina Rwanda. Zongisa ina Rwanda. To batu baiba mosolo ya mboka. Bakende. Babomo na mboka oyo. Batikala pamba boye. Yo, Ngwanda oloba bien pona kokoma Kabila eza nango jemuke place alalaka bisika nyonso asalaka makambo na ye toyebi yango tokoboma ye banda okosa bato otikala jamai Kabila po tikala koboma ye nyonso wana ozali kotia mboka na mabulu po bato balanda yo oza kotia toujours confusion na motu Zali présence ya bandeko ya Bahati Lukwebo bozotala donc eza réalité donc bandeko marche ya lelo ekozala ndulunga bomona FDC yango yo Kabila Sangwe awena mutapati. Kabila Sangwe awena mutapati. Kabila Sangwe awena mutapati. Moi d'abord c'est M. Valéry Ilunga. Je suis l'un des cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, et de l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui est l'initiateur, qui est le visionnaire, qui est l'unique autorité morale. Voilà, nous nous sommes soulevés aujourd'hui. Nous sommes des forces One dans l'AFDC. Nous sommes venus nous associer avec le Congolais qui ont besoin de changements dans ce pays. Nous sommes venus cette journée, c'est une grande journée mémoriale pour soutenir les consultations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par rapport à mot d'ordre de notre autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, qui est l'homme des changements, qui nous a légué aujourd'hui d'assister, de soutenir cette journée, de soutenir l'esprit qui le chef de l'État incarne pour changer l'avenir de ces pays et dire non aux malfaiteurs, dire non aux débaucheurs, dire non à l'FCC et dire non à l'accord FCC Cash. C'est un accord qui n'a rien, c'est un accord bidon qui n'a pas de fondement.
c'est la cause pour laquelle nous, le peuple, nous, le camarade, tous unis, toute la population de la République démocratique du Congo, ensemble avec les diasporas, nous nous sommes dit, plus question de cet accord. Nous nous sommes levés aujourd'hui pour soutenir le chef de l'État, pour dire au chef de l'État que nous sommes derrière lui, qu'il ne puisse pas reculer. Nous ne voulons plus les discours d'aller-retour. Nous voudrions que le chef de l'État a pris une mesure d'avancée, une mesure de donner la paix dans ce pays, et nous resterons derrière lui, quel que soit le matin, quel que soit l'Orient, quel que soit quoi qui va arriver. Je sais que le chef de l'État, c'est quelqu'un que Dieu nous a donné. Nous devons le soutenir jusqu'à la fin. Le Congo restera un et indivisible. Voilà, il y a une démarche catholique. La conclusion, on demande à Joseph Kabila les recommandations et revoir encore les accords. Comment vous pensez à l'idée des évêques? Les évêques, moi je sais que ce sont nos pères spirituels, bien sûr que nous respectons beaucoup, mais nous sommes contre ces démarches-là. Nous n'avons pas besoin de Kabila. Kabila a travaillé, c'est un sénateur à vie. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de les consulter. Bien sûr, c'est un Congolais. Il peut venir et on peut les consulter par les chefs de l'État. On n'a pas de chef de l'État dans ces pays. Nous avons un seul président de la République que les Congolais ont voté. En l'occurrence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui incarne l'esprit de notre papa Tshisekedi, qui a souffert pour ce pays. Cette démarche de Sango, des cardinals et les autres, nous ne sommes pas d'accord de ça. Il n'y a qu'une seule personne qui consulte, c'est le chef de l'État. Nous ne voulons pas aller voir Fayoulou, aller voir Kabila, aller voir ceci, cela, aller voir les vieux fatigués, le Premier ministre. Nous n'avons pas besoin de ça. Les Congolais ont besoin de retombées strictes que le chef de l'État va nous donner. Il n'y a que la ligne seule de conduite que le chef de l'État que nous allons écouter, que nous allons pratiquer. Tshisekedi reste le président de la République. D'ailleurs, les 5 ans, pour moi, je trouve que c'est encore très peu. Il faudrait lui donner encore le temps de travailler, puisqu'on faisait que le mettre de crocs en jambes. Tshisekedi qu'il aille d'abord jusqu'en 2035. Nous voudrions jusqu'à 2035 Félix Tshisekedi Tshilombo, puisqu'il a de bonnes idées, mais l'FCC n'a pas voulu le laisser tranquille. Aujourd'hui, nous les soutenons jusqu'en 2035. Voilà, journée à l'élo, ils allaient pour la FDC et se présenter dans le siège à UDPS. Awa, clairement que Toye Awa, Tozali Nanzela, Congolais, les Congolais, de se mettre debout et Zali Mokololelo pour nous soutenir. Consultation oyo mokonzi ya mboka a initié na couche nyonso ya ba population, ezala oza comédien, ezala oza politique, ezala oza gouverneur, ezala oza nani, il faut les na consultation pour mokonzi ya mboka à se sentir que rien ne va na pays oyo. Congo ezali riche, mais ba Congolais bazali plus pauvres. C'est la cause pour laquelle nous, de l'AFDC, notre autorité morale, Modeste Bati Lukwebo, qui est incontournable, qui est le visionnaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, nous a donné l'instruction de se mettre debout pour aider, de soutenir Mokolo Alelo, de sa population congolaise, et les mains, et que de liboso, la consultation, tous la mokonzi mboka, après sa biso, l'imiemia, il y a consultation, oya zali kosala. Nini okoyiko bakisa pour na démarche basango basali beveki basali, ya okutana na Martin Fayulu, ya okutana na Ndeko Kabila. En tout cas, tozali tokamwe
et puis ezali soni ezali mawa pona komona bato tozali ko respecter basango bazokende kokutana na Fayulu. Fayulu azali nani na mboka oyo? Est-ce que Kabila azali sénateur à vie? Yeba sango bazokende kokutana na po basala nini? Le seul décideur après ma consultation ezali mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi. Mais bazokende kokutana na monsieur Kabila pour quelle raison? Bazokutana na monsieur Fayulu Madjidji. Pourquoi? Donc nous voudrions que eloko wana basango basali ba retirer ba leka basala ba déclaration ba meka lisusu ko sala biloko wana te. Fayulu azo pesé te. Fayulu azana député te. Muto abande ko soutenir Fayulu na mbongo na eloko nyonso ezali Katumbi oyo aza intelligent akutana mokonzi ya mboka. Mbemba azali intelligent akutani na mokonzi ya mboka. Mais ye Fayulu azanani azana poite toyebi sango ya mama ba selon des rumeurs oui oui atindi basango que Félix en tant que président de la République a revoir accord na bango basinaki oui pena bakene kuta na place basinaki accord bilobe kozali par rapport ya rumeur wana déjà ezotambola. En tout cas tout ça c'est FCC qui est moto azo organiser lokuta nyonso wana. Toyebisi bino boza ba Congolais ba intellectuel boza ebele. Accord nini oyo Tshisekedi Félix le président de la République a signé na FCC. Accord ya nini? Même pas cela. Accord mon côté ekoki kozala likolo ya constitution ya mboka. Constitution ba peuple ekoki ko continuer ko souffrir entre temps bozo yebisa biso makambo ya accord ezali te soki accord ezalaka eza ya bango na ndenge na bango. Un homme intelligent tango akuti ke memaki na distraction. Il fallait directement à se réveiller. Félix Antoine Tshisekedi a se réveillé à l'obino na distraction wana accord ezalité soki ezali ezala na se ya mabele tokundi yango et bato ya FCC bayeba te ke accord ezali susute toza na temps ya ba revoir vie sociale ya ba Congolais. Voilà, état de droit. Toza na makambo lisusu ya accord te. Démarche ya basango ezali une démarche vaine. Il ne faut pas basala bongo.
Golia Domela, Yelibanga, Lingito tobo yango. Kabila zonga wapi? Rwanda. Zonga wapi? Rwanda. Zongisa na Rwanda. Zongisa na Rwanda. Zongisa na Rwanda. Zongisa na Rwanda. Merci. Alors. Directement pour passer parole et pas du parti pour introduire pour la Makamu Yadelo, président, vous avez la parole. Du parti. Union sacrée, viva! Union sacrée pour la nation, viva! Base Afati, viva! Base Afati, viva! Alors, Bomi Bete la maboko makasi. Munguna azolenga, munguna azobanga. Bakoye kola ponager. Bakoye kola ponager. Alors, Bolanda, message à Liboso, et ça la personne d'Abino discipline. Boyoka message. Ayeb Sabiso Pololo, Ayeb Sabiso, Libala wana et continue to ekatana. Ba Congolais, Balanda Fatina, Union sacrée to Balanda te. Ozolanda nde akobakisa mambo mosusu me piano na mibale apesa biso ya nango na mituno wana président za malobi mopetele maboko maboko makasi. Combattante na combattant, Nazali pour remercier Bino Mingi. Na remercier Bino parce que pour répondre massivement, m'appelle et marche à l'élo. 48 heures seulement suffit pour que mobilisation est à la matin. Est-ce que Tobuki est là dans Moutou? Tobundisi Moutou? Est-ce que nous sommes violents? Bangone Babuka Kabiloko wana. Na bitu na biso nazana mingi ya koloba te nazo poser bino question mibale question liboso boya nolanga à haute intelligible voix. Est-ce que bino peuple congolais soutient indéfectible ya Fachi bolingi coalition FCC Kacho?
Est-ce que vous allez d'accord to batu baiba mosolo ya mboka bakende bakoma na mboka oyo batikala pamba boye soutenir l'initiative du chef de l'État. Merci Mingi. N'est-ce pas un message de Galero? Le président Jean-Marc Makassi. Ezali entre boulevard triomphal na avenue de l'enseignement Bombo Nango et commis place Tshisekedi. Président Tshisekedi a la sortie officielle naye Yasuka na combat politique naye. Place Etikali Bombo, place Etienne Tshisekedi. Amoni qui a sali opposant, analyse ma fatigué, analyse de Diakongo, analyse de Diakongo. Avec la poste congolaise, c'est les Ali Malam, le chef de l'État, pour la masse de manipuler les difficultés pour papa Mboyo, pour Baba Koko, pour mon assemblée, les lois comme la télémie, si nous avons Congolais sur la télémie, on a bit Moko, et après on soutenir nos citations, on a changé, pour la carte de Boba. La Pessi Boy n'a pas diaspora, et diaspora et Mboka Félan. Là on met Tatolo, on a on a Bitumba et Mboka Oyo. Vrai diaspora. Akoloba busoba kuna mboka Kongo na mboka Potote vrai diaspora kita oyo naza ko banda na yo Odongo naza ko banda na yo Boketu naza ko banda na yo Eso naza ko banda na bino nyoso ba fani ba oba kuswani ka ba foko mbata kozali wana koza ko bunda pona mboka Kongo te kozali koza ko bunda pona ko lia ba mbongo yo Boketu oloba ki bien aux akoloba pe bien ya Laurent Sokoko que na poto fika na facilitation na mukipa mutu na posa ko vivre bien olingaki oloba ke non ko pesanga mbongo na te na kati mboka wana totinda na este wana bandeko na biso ada ko bunda baza ko souffrir kuna ba ko vivre ozi yango ochango na ba parcelle bana na yo ozape ko lakisa musalo sali oza moyi naza koloba na bino bobolandaka Boketu azali ko distraire bino il n'est pas combattant. Il n'est pas combattant. Tala biso ba combattant na otina mboka fela na ye awa. Naza ko bunda marche ya mona moyi makasi nazali awa. Tant que membre de DPS nazali awa naza ko bunda. Vous allez comprendre. Consultation salimi porto do bakeno chembe ko tamboka. Yo naza ko senga pela bino ba mama. Attention l'équipe ba PC vous allez ko tapona na boko taka lisusu na be mission na bango te. Ba onyo so bazela pona ko déstabiliser tout cacher pour l'état. Bona ndaka bango te. Na zonga lisusu yo Odongo. Olobaki lisusu ke non Félix Antoine Tshisekedi atindaki batu po baboma yo yo zali wana est-ce que Félix Tshisekedi ako compter na yo est-ce que Félix Tshisekedi donc alanda kutu yo atika batu bele mineno alanda donc osina bango aya yo atinda yo donc ko ke baboma yo oza ko kosa baza ko zite ozala kana o information moko te ngana ali awa na lobaka te nazana ba frère nanga mon frère propre ado ozali rien na Congo batia ko kate na Félix Tshisekedi Félix ado sala mpona changement mboka okosaka bato mais lelo yo vérité eyebani na uti mboka na kiti na zolo ba otuka ko banga si pour sacrifier pour la Congo je suis obligé parce que dans la procès changement dans la procès
mais na kosenga pe na bino to soutenir vous comprenez donc oya ko soutenir Félix te azali ndoki ya Congo azali moboki ya Congo ali ekelo mtio yo bana mboka buzaka elongo tuna dozongela yo boketu oyebi bien muziki aboma mboko oyiba yo boketu na eso na groupe na no crocodile oyamba oyamba fayi oyamba bato nyonso mpona nini kolia mbongo na bango soki oza kofinga lelo mosusu oza kofinga lelo nani fayi mpo oza kolesa mbongo na bango te oza bozoba oza na poto pomke oyebaki eloko osala eloko moko te oza bozoba soki oza na posa changement poto ata soki oye na mboka oyo Félix akotinda jamais bato anyeli bakanga yo mpo ozali bien bakosala bien ozali na eloko moko te soki oza na posa mpenza changement kota kita na mboko bunda totala de changement lobaka libération yo kolibere mboka na nini oza na nduki te oza na eloko moko te libération koliberaoyebisa bino eza mbala liboso mpe mbala suka nayokaka bosalaka émission bofingaka Félix Antoine Tshisekedi bofingaka bato yo dombo lokola bino na bangwanda oza complice ya mboka oyo kopesaka bainformation ya lokuta na yo na mutu no ngwanda libération epuis yo ngwanda na kotuna yo obanda olobaki ozala calme yo ngwanda oloba bien mpona kokoma Kabila eza nango je moke place alalaka bisika nyonso asalaka bamakambo na ye toyebi yango tokoboma ye banda okosa bato otikala jamai Kabila po tikala koboma ye nyonso wana ozali kotika kotia mboka na mabulu mpo bato balanda yo oza kotia toujours confusion na motu toyebi ke yo nde ozali mobomi ya Congo barwandele bakota na mboka oyo ngwanda oyebi yango Félix azalaki meme na pouvoir ezala mbala suka na yo kosili na boloba n'importe quoi naza na posa réplique ozongisa mboka ya biso droit de répondre na posa bozongisa na kosala esa émission na répondre boyamba mozitu na fayulu boyamba ete c'est bon fayulu oya lere bozongaki yo mabunda mozitu boya avion moko te si boya avion moko ozokosa bato ke o Félix alonga na dile basinyaki na Kabila poto ya bokuye ozali moyibi yango ekangami na kingo ozomona moku ekangami na kingo mwaye olongwa kuna ezali posole mbongo mpona koyeba kodestabilize Félix mais yango ebimi na poise oyo nyonso baye awa baopoza nyonso baza nsima ya Félix yo kotikala yo okotikala ndenge wana yo na mozitu mais chekoko na kosenga na yo bandako ya mozitu nyonso wana otiaki wana misango justice ekomi ya leta imisango mozitu akende susu na justice alakisa biso salaire ni azalaki kozwa eza combien balopango wana oyo aboyi makambo oyo aza ndoki ya Kongo akotikala limela makambo oyo ozala calme baza mpona bino bapeple boseretrouve alobi bokoya te mpona bino bakongolele bosouffri biso to vivre na biso bien torinyaka na biso yango na kosenga na bino bozala vigilant bato oyo bazali contre Congo bato bazali nsima ya maloba na bango président ke kosiege na Minembwe change langage awa lelo tozobenga na Rubero na bato na ye batikala kaka ba docteur kozala ba congolais par naturalisé mais basala ba congolais ya Congo te quand même parce que basa ba africain les acceptons parce qu'en Europe on nous accepte mais sikoyo tozana makambo ebele ya kosobola na président Fati neti ngai ba projet nyonso na sala ka pete na exécution politique sans projet de société et ni le avenir biso tozana ba projet de société tozana ba mikanda nyonso ya kola matadi tozasala projet bazoka mata ba projet na biso na bato ya makasi bande kuyaba bakeyina yango ti
na bapartenaire internationaux bakongoli mbongo bazokamata justification na biso bajustifie baza na bamikanda normal te les associations de malette sans muboko sikoyo biso bato tozali na savoir faire na biso tokokontinue kosouffrir tisikotina cilongo soko bimisi kaka mayeleke tosala boye pour aider notre gouvernement ale babandi kolukela yo bapozo kolukela yo kobeta barèglement de compte de bouche à l'oreille toza na basekret ya biso moko kosolola na président de la république biso naza na ONG oyo azobenga FECODEI c'est un réseau multisectoriel et réseau oyo ebota baassociation ya minene 6 na kati toza na MISED oyo boyokaka MISED mouvement intégré pour les sauvegarder les enfants de la rue toza na HED association des jeunes pour le développement toza na AJRD association des enfants de la rue donc toza na makambo ebele toza na baassociation ya bafemme de compassion toza na fondation Pascal Mukendi nyonso wana ebondimi démocratie luzolubambi azolela azoyebisa bato que cette femme est victime de la démocratie naza na badossier tala kabanga numbi bazoyebisa ye na bato na ye ke mwasi oyo aza na prison asalini Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,